na kolo Kupisaka bomo Kulo Yesu Zambe nanga Nantimelio Bonazua Momo Waseko Atapasi Adamawa Nakotika yote Pesa kanga Nga Kimya nayo Différence Kumisa, yo polo. Sanjola, yo polo. Nakokumisa yo, nakotanjola yo, inosuka. Nakokumisa yo, nakosanzola yo, inosuka. Nakokumisa yo, nakosanzola yo, inosuka. Nakokumisa yo, nakosanjola yo, nakosanjola yo, inosuka. Nakokumisa yo, nakosanjola yo, nakosanjola yo. What one is that? Okay. Nakokumisa yo, nakosanjola yo, nakosalela yo, inosuka. Nakokumisa yo, nakosanjola yo, nakosalela yo, inosuka. Oh, nakokumisa yo, nakosanjola yo, nakosalela yo, inosuka. Nakokumisa yo, nakosanjola yo, nakosalela yo, inosuka. Comprendre? Ekolo Yesu kambo na yo, eko pesa omoi wako. Ekolo Yesu kambo na yo, ezali kuyana biso. Ekolo Yesu kambo na yo, eko pesa omoi wako. Ekolo Yesu kambo na yo, ezali kuyana biso. Yesu kambo na yo, eko pesa omoi wako. Ekolo Yesu kambo na yo, ezali kuyana biso. Na mitambo nyoso molimo nanga na mapoko na yonkolo kibomini
suka nanga okoyambanga kunanga lola boka na tata Makelanga awawose na bitambo nyonso molimo nanga na maboko na yokolo kembo mingi nakufanyanga okoyambanga kuna na lola boka na tata Kumisa, 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 yo, yo, kolo. Sanjola, 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 yo, yo, kolo. nakukumisa yo Kumisa, yo, nako sanjola, yo, nako salela, yo, kilosuka. Nakukumisa yo, nakosanjola yo, nakosalela yo, inosuka. Nakukumisa yo, nakosanjola yo, nakosalela yo, inosuka. Nakukumisa yo, nakosanjola yo, nakosalela yo. Ekolo Yesu kombo na yo ekopesa bomoi wa seko ekolo Yesu kombo na yo ezali Uyana biso ekolo Yesu kombo na yo ekopesa bomoi wa seko ekolo Yesu kombo na yo ezali Uyana biso kupula liboso nde bokoreki ye mabala ekolo Yesu bozo répondre ni toke Ekolo Yesu Nzambe nanga natimeli yo mpona zuwa bombo wa seko ata mpasi ata mawa nakotika yo te pesakanga kimia na yo ça va c'est bon place là tena yembi base wana na yembi angona fuboko sa place wana nzembo ikozonga na nzela Ekolo Yesu Nzambe nanga nandimeli yo mpona zuwa bombo wa seko ata pasi ata mawa nakotika yo te pesakanga na kimia na yo Nzambe nanga nandimeli yo mpona zuwa bombo wa seko ata mpasi ata mawa nakotika yo te pesakanga na kimia na yo vous comprenez hein?
Et ça passé? Amen, libota na nzambe bisika nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Ndenge ka bozomona na ebandeli esengo etondi na motema na elongi. Ti bomoni biso nyonso toza na oyo esika eza sentiment de joie oyo tolatisa yango na mitema biso bachantre ya l'homme de Dieu le prophète Konde Paul Dominique na Congo Brazzaville. Esali batin ebele l'homme de Dieu visitaka biso te. Mais lelo vraiment na motema na ya mawa na bolingo wana asepeli ko visiter biso ba moment moko ya sengo elekani kati na biso en tout cas ba reproche na ye ba enseignement na ye na ba makambo asikali ko tikela biso lokwa ba instruction evandi penza na kati ya motema yango moni toza na sengo conseil na ye na considération na ye pona libota ya Brazzaville pa yembi na ye ya mboka Congo yango na nde pesi biso sengo tubungaki nzela mo makambo ebele o esepesaki papa te. Mais na cause ya reproche na ye amoni bana na ye bazongi na nzela yango moni aye ko visiter biso sous dans l'ensemble. En tout cas vraiment nous en esengo merci na bino nyonso, merci na ba responsable, merci na ba nyonso ba assister biso na répétition ya poko ya lelo et merci pe na ba nyonso pe o ba participer na conseil pour na moto na nzambe aya azala na biso na répétition ya poko ya lelo esengo vraiment ezanga ndeko na bino Mosaoli Pichu depuis Congo Brazzaville, Moyembi à l'homme de Dieu le prophète Konde Paul Dominique. Amen. Kolo Yesu Zamenanga Nandimelio Bonazua Bomo Boaseko Atapasi Atamawa Nakotika yote Pesakanga Nga Kimya na yo Kumisa, kumisa, kumisa Yo, yo kolo Plaisir de la de répéter la prophète. Tous sur groupe n'a pas fonctionner à la normale. Dieu merci de Dieu chose à voir la prophète. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, joie est énorme, c'est plaisir vraiment ils ont caché na biso pesengo mingi. Le lot te répéter sur na papa donc ça fait vraiment longtemps que tu répéter na papa donc le lot te répéter sur na papa et ça lui vraiment sengo mingi. Merci beaucoup. Toi vraiment les sengo ya ko ma prophète journal le la répétition na Congo Brazzaville du vraiment sengo makas parce que ça fait longtemps tu répéter na ye. Je vois qu'il peut nouveau ya pause dans nouveau groupe mais à travers l'homme de Dieu groupe zongi normal na Brazzaville on a eu beaucoup de temps de répéter sous te. Tu retravailler te groupe ezaki vraiment stop mais tu as les sengo ya ma prophète journal lelo. Tu es venu te yambier groupe à Brazzaville kozonga normal et puis ba propre ko fondama na kimia. Na ndenge papa yembeli pour moi tu as les sengo makasi. Toza na sengo ebele ko yamba mutu na nzambe. Motinda mite moi j'étais long na emoko. Vraiment toza sir ndenga ye na Brazzaville. Ba problème nyonso zo déranger biso na mboko wa kota kimia. Yende motinda mite moi j'étais balaka biso yango ekokisami. Toza na joie ya ko recevoir prophète Konde Paul Dominique, c'est notre papa ici en Brazzaville. Nous étions ensemble avec papa pour na koyemba yango ko visiter biso lelo vraiment toza na joie wana polo apambola bino partout dans le monde entier là où se trouve les fidèles de l'église de Nzambe toza na songo koyamba biso ba chantre à Congo Brazzaville na siège Buzala pour na ko répéter ensemble na papa na biso prophète Konde Paul Dominique. Amen Bota. Sentiment isa vraiment makasi. Ça fait quand même beaucoup d'années tozu sous chance ya ko répéter na papa te. Les acquis soirée moko exceptionnelle. Papa l'exhibition biloko ebele, à l'exhibition vraiment ba note monsieur to bungaki na mo ba rythme ebele. Vraiment on a un sentiment de joie, non seulement de joie et nous avons reçu une très grande bénédiction. Parce que koyemba peme na mo bandisi, ils aura une très grande bénédiction. Sentiment na biso za joie, vraiment merci encore papa. Na présence na ye na temps où à disposer pour na koyeko la 3e mona biso longo ezaka sengo makasi. Merci mingi na prophète Konde Paul Dominique. Sa grandeur spirituelle parce que nous avons les lieux qui nous avons médecins à Brazzaville
toyambi papa leo na répétition toprésenter oyo tozalaki nango na mayele oyo apesa biso et oyo papa bakiseli biso en tout cas c'est un génie parce que natikala komona nano moto aboye te biso toyembi na biso mais ntango papa aye osentir ke makambo tout échanger na atmosphère ya répétition na bavoix en tout cas kolo vraiment atambolaka na papa elongo abakiseli biso makambo ebele toya tellement na esengo toyebi ke oyo atiki na nsima mikolo ekobota makambo malamu. Tellement kitoko mingi ebike ntango tokotia yango papa susu abakisi makambo ekozala vraiment kitoko. Merci beaucoup na papa na baloyembo kitoko nkolo apesa na ezobikisa biso mpe ezokangola mabota nkolo abatela toujours papa na biso. Amen.